Nako transmettre bino maloba première dame à lobby. Première dame à lobby, sikoyo yepe akomi kimbangiste. Qui vivra verra. Qui vivra verra. Fakioye! Mano Bento tá aqui. Bate palma! Eu não tenho palavras para agradecer, mas vou vos transmitir aquilo que a primeira dama disse. Disse, eu agora também sou quimbanguista. A primeira dama diz que nunca viu uma igreja tão organizada, disciplinada e com muita empolgância a desfilar. Eu fiquei muito emocionado ver a mamada nação a falar da igreja quimbanguista. Afinal, viu bem. Os meus agradecimentos à igreja quimbanguista e principalmente ao Papa Paulo. Vocês emprestaram a maior alegria aos festejos dos 65 anos do MPLA e a reeleição do comando presidente. Condolé! Qui vivra verra. Nazangi maloba pona ko remercier bino, mais nako transmettre bino maloba première dame à lobby. Première dame à lobby, sikoyo yepe akomi kimbangiste. Première dame à lobby, na mona nanu église na organisation ya boyete. Discipline, pe bazali na esengo tango bazali ko défilé. Nazalaki émotionné comme na mama ya nation azali kolobela église kimbangiste. Na pesi merci mingi na église kimbangiste, principalement na Papa Paul. Bino bo pesi esengo ya koleka na 65 ans ya fête ya MPLA. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Ba français ba vont mentir, il en restera toujours quelque chose. Tazareko Kende, qui vivra verra. Na tango bakimbangise mosusu bazali kolobaloba, kotiola, kofinga, koloba makombe ya mabe, kobunda. Osala bizaleli oyo ezali kolongola papa Simo Kimbangu bilamba, pe koyokisa ye soni, nzokande pai mosusu. Bakimbangise mosusu bazali kosala le contraire. Baboyi koloba, baboyi kofinga, baboyi kotiola kasi balobi bolingo. Exemple lokwa na Angola. Bilili oyo bozali kolanda awa ezalaki na occasion ya ba festivité ya 65e anniversaire ya MPLA. Epai wapi église kimbangiste ezalaki parmi mangomba reconnu na gouvernement angolais oyo ezalaki invité. Denka bobili bakimbangiste soki bo invité bango na ba fête na bino ya minene bakoya ko dominer bino penza pona batombola lokumu to monene ya papa Simo Kimbangu. Propreté au wapi, discipline au wapi, organisation au wapi. Oye memi, première dame Yangola aloba maloba oyo. Fakioye! Mano Bento tá aqui. Bate palma! Não tem palavra. Igreja quimbanguista, oiê! Oiê, oiê!
eu não tenho palavras para agradecer, mas vou vos transmitir aquilo que a primeira-dama disse. Disse, eu agora também sou quimbanguista. A primeira-dama diz que nunca viu uma igreja tão organizada, disciplinada e com muita empolgância a desfilar. Eu fiquei muito emocionado ver a mamada nação a falar da igreja quimbanguista. Afinal, viu bem. Os meus agradecimentos à igreja quimbanguista e principalmente ao Papa Paulo. Vocês emprestaram a maior alegria aos festejos dos 65 anos do MPLA e a reeleição do comandante presidente. Tondele! wana ezalaki bongo premier secrétaire ya MPLA na Luanda Bentu ndenge boza komona ye wana na tribune d'honneur aza na droite et Anna Dias Lorenzo première dame ya Angola na katikati et président João Lorenzo na mopanzi bayoki portugais te alobi boye nazangi maloba mpona koremercier bino mais na kotransmettre bino maloba première dame alobi. Première dame alobi sikoyo ye pe akomi kimbangiste. Première dame alobi na mona nanu église na organisation ya boyete. Discipline pe bazali na esengo tango bazali ko défiler. Nazalaki émotionné komona mama ya nation azali kolobela église kimbangiste. Na pesi merci mingi na église kimbangiste, principalement na Papa Paul. Bino bo pesi esengo ya koleka na 65 ans ya fête ya MPLA. Botala respect bento aza kopesa na Papa Paul Kisolokele. Et à côté na motuka na ye ndenge makamba covid ezosala fwa sokola maboko ye wana kei batata na bamama oyo ezali makamwisi ya Papa Simon Kimbangu na baye oyo bazali kobundisa lingomba ya Papa Simon Kimbangu na Angola botika niveau ekomi niveau mosusu. Papa Paul Kisolokele oyo oyebaki na kala aza lisusu Papa Paul Kisolokele wana te na Angola, niveau ese échanger ba oyo zali komona bango nde basimbi Angola. Tango nyonso yo mona Papa Simon Kimbangu okosala likambo oyo bato ya mokili bakokumisa kombo ya Kimbangu ezali ba bénédiction ndenge bozali komona na Angola pe partout na mokili epai nyonso mosala ezali kosalama oyo ezali kosala ke bakumisa kombo ya Papa Simon Kimbangu ezali ba bénédiction. Mais lelo toza komona bato ba préféré balongola Papa Simon Kimbangu bilamba bato batanga kombo ya Kimbangu na ndenge ya mabe. Ndenge bomoni boye eza cadeau te pamba te bato ba se comporter na ndenge moko boye yango omoni ba première dame na bakonzi Angola baza kopesa respect makasi na lingomba ya Papa Simon Kimbangu kona na Angola. Eza cadeau te mosala ya malonga esalami soki oke na golf okuta propriété eza kuna makambo eza vraiment ndenge lingomba esengeli ezala. Donc ezali leloko moko ya kosepela nango bandeko soki boza komona toza ko accentuer makambo oyo eza pamba te po toyebi ke surtout Papa Paul Kisolokele na kofingama oya kofinga makabutu moi na kutiola oya kutiola makabutu moi oyo ezali fimbu na bayini oyo bakobundisaka ye butu moi eza kolakisa ya solo eke azali pena koko ya Papa Simon Kimbangu. Mingi lelo bazaka loba baza kosala ba makambo ya pamba kasi awa tozali komona bana Angola batie elongi na bango na se bazali be kosala lelo oyo kombo ya Papa Simon Kimbangu ekumisami bato ya mokili ba sepeli na kombo ya Papa Simon Kimbangu. Ndenge bozo komona kuna balati ba macaron wana eza pamba te kuna koboya mobulu na ba macaron na bango na liboso nango batie photo ya Papa Simon Kimbangu na ba papa misato. Esima na yango
batie photo ya papa Paul Kisolokele mpona kolakisa ke yende azali korepresente église kimbangiste na Angola. Qui vivra verra. Bonjour, je m'appelle Maria Mouloumatou, ici en Angola. Vous suivez Kimbangu 21. Soki osepeli na video oyo, s'abonner na page na biso ya YouTube Kimbangu 21. Kuna okorate sur ce côté. Okokuta message ya papa Diangenda, musique kimbangiste ba activité makambu ya ndenge na ndenge. O awa tolobaka vérité polele sans tricage. Nazali ko recommander yo soko zotala video oyo. Soki nano ofongola page ya YouTube te, créer yango, ko créer yango kaka pona ba video te créer yango, o s'abonner na Kimbangu 21. Soki batie video ya sika e ko alerte yo. Aquele que será também
verra. Uma mensagem franca, sincera e objetiva, realista. É isso que nós damos conta da situação difícil que está a viver o povo. O presidente era muito sincero. Esperamos que com nossa ajuda, nós todos, ele consiga resolver esse problema rapidamente. Obrigado. Que vivrà verrà. Batata selo, oye! Yako beta na malembe, oye! Oye! Babu nisabiso mwenye simite, oye! Oye! Na utema kukita, oye! Oye! Pape! Eu tô escrevere, aqui, papa! Ah! Azambango! Bidi papa kulana munene azambango! Ayoki kaka siba kota aqui deixa. Aonde? Lá dentro, com o líder dele, mas ele também não é líder, e eu líder, eu sou o nada em casa. Os teus homens são do MPLA, você não aparece lá. E os teus homens têm que meter camisola do MPLA nas bancadas ali. Bancada. Bakumi Saka, MPLA, oye! Fique uou! Pode oyer! Aí vamos fazer oração, vamos ir conversar na nossa casa também. Sim, papá! Ngose mwani mwanda velila. Tuvuti difunda matondo kwa venu batatu banlongo munazola kwenu. Beno tukebele tuka nsuka. Tukangize tukukulukele ibeto bubu tumanisi. Tukuba mene muvutuka. Tulombele kwa ngenzambe tupewa tuvutula kuna golfe. Kuna mpe mamoma vyokila monswe na luso lwa kudodo koldiako. Beka kumba kuyasikwa kadi utukatu dinsoni nzambi yetu. Dodo koldiako beka tulemvu kilanga mambi metu katika kutukiza ngako. Beka watunungisa watata manaka kutunungisa. Kani kanelvo tu vila kananga dodo koldiako nzambi yetu. Tulendi vilaka na ngeye nzambi ngeye watuvanga bunabika wavuvi kamiela mietu kadibeto nsatu zetu asadi la ngeye ate kuna mbani nsatu zetu mpe mulumbu kyansuka tobaka fulu mkinzi kuna kubikiti vanlongo bapa mana matukondulu kuvilaka ne kumoko bika watufuanisa tu asadi la ngeye bonswe na luzolo akumunazola nsiku ebisalu saku munabana bakubana bafuntu kanga fuge mwini mukumaga salu kyapo mumwini tukansuka bankaka kabalele mu diambu dianki mukuza songa zizi kya papa Simon Kimbangu buna mitantu betu mifudi nsoni bikankumbwa kya sikwa dodo koldia kubika tusadi satwalanda ngeye ate kunambani dodo koldia kunzambe to bika tusimba mukoko kwa lunene tolimbo bila nzira nsambu yeluvuva muyenkuma yemalawu yelusaku munutulombe munazola ko ben batatu banlongo seye mwana ye mwanda vela tulombla maonsono amen amen. Allez, vamos subir no nossos autocarros, hein? Papa vai esperar. Vai que oye! Mano, Bento tá aqui. Bate palma! Mano. Tá feliz? Mano. Não tem palavra. É outra. Igreja Quimbanguista, oiê! Oiê! Eu não tenho palavras para agradecer, mas vou vos transmitir aquilo que a primeira dama disse. Disse, eu agora também sou quimbanguista. Qui vivra verra.
soki osepeli na video oyo olingi kotala video mosusu lokola oyo s'abonner na page na biso ya YouTube Kimbangu 21 kuna okorate susu eloko te okokuta message ya Papa Diangenda musique kimbangiste ba activité makambu ya ndenge na ndenge o awa tolobaka vérité polele sans tricage. nazali ko recommander yo soki ozotala video oyo soki nano ofongola page ya YouTube te créer yango ko créer yango kaka pona ba video te créer yango o s'abonner na Kimbangu 21 soki batie video ya sika equalerte yo